esengo pesi ekokutana na bino balandi ya Vom Télévision bino bayebopesaka confiance pe fidélité na bino ntango nyonso na kati ya etando na biso etando ya bwanya etando ya mayele etando ebongo lisusu kolamwisa makanisi ya moto moyindo mbote 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 esika nyonso ezwami bino balandi ya Vom Télévision bozali bakonzi biso tozali kaka bana misala na bino bongo mesano émission misala ya bato ya katise na mabota na bino na tina se moko ya koluka ko valoriser pe kotombola misala ye bato bazali bongo kosala pamba te lelo bato bamonaka basali misala ya maboko bazali bongo bato bazanga ntina bato barata vie nzokande à travers misala na bango nde ezotonga bandako nde tozolia nde tozolata nde tozosala nyonso oyo tozali na yango posa donc misala ya bato ezozwa esika monene na kati ya bomo ya bato tala ntina Vom Télévision elongo na DG nango comment bapesa biso mokumba ya kokendaka bongo kokundola pe kobimisa ba talent pe ba don ye bato bazana ngona ba activité na bango kolakisa yango bongo mokili na mokili mobimba bolanda kabiso tango nyonso mokolo nyonso ya lundi à partir ya 19h30 pe rediffusion vendredi na 16h juste émission misala ya bato na bino pe bozana ba activité na bino au créa moi osalaka ba art na bino tozali wana bobenga biso na numéro oyo ezali affiché bongo na se ya etando tokoya mpona kovaloriser misala na bino lelo to se déplaçaki tozali bongo na moko activité yesalemaka awa kaka na mboka na biso ya République démocratique du Congo précisément na Kinshasa wapi kani bandeko basalaka bongo ba brique babeta bongo ba brique basalaka bongo ba colonne basalaka bongo biso bisungaka ndaku etelema kasi na bango nde tokosola penza na kati ya bozindo ya masolo na bango pe ya mosala na bango lolenge kani elekelaka bomo mesano tozalaka biso moko te tozalaka elongo na lipasa na biso momupepe wapi kani na bango nde tokendaka bongo kokundola badon pe makabo ye bato bazana yango pe misala bato bazana yango kobimisa na yango bongo na mokili po bayimboka basila bongo komona yango lipasa na biso mopepe maloba na ngambo na bino matono mingi ndeko na ngai mazengo matono mingi lisusu na bino balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bula musiba into na pungi tulobaka yango tango nyonso ete na nzela ya émission na bino misala ya bato ezali émission iye koyo kati ya mabota na bino se na tina ya kulamusa makanisi na bino se na tina ya kolakisa bino pe lisusu ebele ya misala oyo ezali kosalema bongo na kati ya mokili pona kolongola bongo bilenge na molimo ya fainéantisme kasi kokotisa bango penza na molimo ya mosala po ete balobi mosala tata na mama mosala nde yango ekozalisa bongo bomoi ya moto ndenge kaka tata mazengo bauti koloba ete bozali kokonstate awa tozali penza na kati ya chantier esika wapi activité na biso ezali bongo kosalema wapi epai wapi tozali komona bandeko na biso bali kosala bongo penza mosala ya kokela ba brique kosala ba brique bazali kosala ba colonne ba dalete ba claustra donc misala yali kosala mapenza mike o sala ka ete po lelo totonga ndako na biso ezala bongo na ba condition malonga isenga makabisa lelo o nyonso ekoka bongo kosala yango moni to se déplaçaki to yaki kosolola komonisa ya misala yango pe kosolola bongo na basali misala kozwa makanisi na bango lolenge kani misala mi kolekela ka penza na bisika o tozali na mwatango mokebo komona tokokota kolakisa bino misala yango ndenge yango kosalemaka pe bokoyoka makanisi ya basali misala yango ndeko na ngai mazengo matono mingi lipasa mopepe tozali biso moko te na kati ya plateau ya lelo tozali bongo na moko chef ya entreprise ye ya activité ye na bango nde tokokota penza na kati ya bozindo ya masolo kolandela mosala na bango lolenge kani esalemaka papa mbote na bino mbote ba jeune journaliste boni bokolongono banzoto bokolongono banzoto na biso ba mikolo moi ndambu ya bien mais kotikela malade nzela te tango nyonso kosala papa bosunga bandeko balandi bayeba bino kombo na bino ezali nani pe atozwami wapi ngai kombo na ngai papa Matumpu David Mamfuzi Matumpu veut dire stomac Mamfuzi veut dire l'entrepreneur oya tekela biso mabelo oyo alobaki soki yo babotaki yo pe bota tango yo boti bana fo balia fo lona il faut pe bana lala il faut tonga donc deux choses faut mutasala dans la vie il doit travailler pour
faire vivre et faire vivre aussi ses enfants. Matondo mingi papa, matondo mingi bandeko balandi Vom Télévision. Papa tomoni activité monene yezali awa. Ils ont déjà entreprise mobimba. Pour tout le monde ba brique, tout le monde ba jeune, ba zape belé, ba so sala mosala awa et pas na bino. To ebité papa, likanisi nini mbala msusu pour ça ki bino beaucoup ka bongo ko créer activité oyo. Tout d'abord comme il y a établissement na biso Plo Bok. Plo Bok. Plo Bok qui veut dire plaisir à l'œil, à la bouche, à l'oreille et à votre construction. Ezali awa nga azaki enseignant, je suis retraité. Vu mbongo bafuta biso na retraite eza insignifiant comme soba bafuta biso 11 650 francs congolais. Okosala nango nini 11 000 francs 11 600 francs congolais. Mais nzambe apesanga mayele na bana entreprise oyo tangu naza kotangisa naza pe kosala bana 74 tangu neko jwa pension bandi komatisa malembe ti lelo mpe ekomika mwa entreprise oyo eza kaka ngai moko te mpona mosala conseil naki kopesa bana na ngai nyonso natangisa nalobaki na bango boye. Seul le travail bien fait pour l'amour du prochain te rendra un homme, pas seulement un homme simple, mais un homme digne de ce nom. Ce que vous savez, il y a bien. Na bolingi batu. Parce que ce que vous savez, ça la paix batu, bah c'est pour la musala na yo. Nzambe a komatisa yo. Société pas kosala nini amatisi yo. Et ce que vous savez, na égoïsme. Tricherie. Nous avons fait un bien te et société pas fait un malamu. Donc il faut que ça la misala na motema moko na pona bolingo ya baninga. Maintenant mingi papa to ebité mbala msusu bo créer ki entreprise ye kaka pona ko tekisa ba brique to zo mona biloko ebele ezali awa to bo créer ki yango pona ko sunga pe ba jeune ba msusu bazo zanga biloko ko sala. Eza pe mpona ko ngai moko natongaka mpe kotongisa ndako me omoni ke mosala nzambe apesa biso badon nzambe apesa mutu na mutu don na ye likabo na ye likabo na ye likabo wana ezali eza kosala complémentarité lokola loboko yo oza na besoin na ye nga naza na besoin na ye biso toza na besoin na yo ye mpe oza na besoin na ye yango wana don oyo nzambe apesi yo salela yango na motema moko mpona ozala na concert ya mokili ozala nécessaire nzambe apesi mutu na mutu na mission na ye na mission na yo nde do na yo okosala meme otekaka fufu soki otengi fufu yango na ndenge ya bien bato bakosombelaka o fufu soki obokolaka mbisi sala mosala na ndenge ya bien misala nyonso tokosala eza ya bien mais soki osala yango na ndenge ya malamu mais soki osala yango na ndenge mabe société akoboya yo nzambe mpe akoboya yo. Maintenant mingi bandeko balandi Vom Télévision osili bongo koyoka papa maître lolenge kanyi bazosila bongo kolimbola lolenge tolikanisi bazwaki mpo bacréer activité oyo balobi bongo moto na moto azali bongo na don tolikabo na ye biso déjà nisongi ya nzela mfumu kusu kia muzala mpanda na ngola batalisaka biso ngo ntango nyonso moto na moto azali likabo na ye bokoka bongo kosoutenir yango mpo emonana bongo na mokili pamba te mokili ezali mokili ya complémentarité lipasa na biso motope kolandela biano ya papa kolandela ndenge papa basili bongo koloba na soucio bazalaki nango bamonaki na bagene yango esenge bongo bamisusu bacréer activité oyo toyebi te moko to mibale ezali bokoki kobakisa epai ya papa matono mingi lipasa na ngai na kopesa biso lisusu elobeli lisusu matono mingi na bino bandeko balandi ya solo ndenge bopesaka biso ntango mpe ngonga ya kolandaka émission na bino misalami ya bato ya solo papa touti mpenza kolanda bino
na bokebi nyonso ndenge bouti bongo kolimbola mais tant bozwi likanisi ya créer activité oyo bino moko bobengisaki nanu ba jeune to basali misala to bango moko bayaki na volonté na bango koya koluka mwa mosala na esika na bino? Nazalaki kobetisa brique kaka oyo alingi kobeta brique aye tocollectionner avec le temps oyo tobandaki bango bamosusu bakufa mosusu bakomi bamikolo na age na ngai bon mais sikoyo ezala mwa quelque bato baza bapermanent basalaka soki moto aye koluka mosala antuka esala nga mpasi soki azwi mosala te na kosala bo mpona kosenrichir te mais pour aider les gens kosalisa bajeune aye awa mpenza oza komona moto alobi mosala nyonso bokopesanga na kosala epini osala nini faut créer kaka mwa mosala de manière que na pourquoi amemela quelque chose na ndako siko assurance nini bopesaka bango ntango baye koluka mosala epa na bino assurance nini bopesaka bango bokoka komaintenir bango mpenza malamu na kati ya activité na bino poso bango baza te mosala mpe kotambola te assurance nini mpena bopesaka bango? Assurance ezali na ndenge toyokana na lifuti na bango chaque jour soki asali kaka azwi mbongo na parce que mboko oyo eza mboko obomba mbongo na ndako te obombi noko akufi tata mwasi aye baproblème ebele moto na moto amibombela mbongo na ye soki ozi mais ntango moto aza malade moniki aza l'impossibilité ya kosala humanitairement il faut kaka koluka koaider ye d'une façon ou d'une autre. Donc si on a comprendre bien le quoi bobi que moto na suka sisi musala azwi mbongo na donc awa bo engagea bato te mais bazana bango sous forme ya journalier bayaka na bango asaleli musala abeteli obrique asaleli ba closter ake na yo futi mbongo na ye to baza pena ba engager ndenge ucholo bila oza na engagement na motu te donc ba journalier kaka mais ba permanent oyo to meseni na bango bayebi mentalité na ngai ngape na yebi mentalité na bango oyo ke ya ba dispute te matondo mingi bandeko balandi avant télévision nyonso wana ezali na kati ya ba difficulté ya makasi ya mboka na biso boyoki bauti koloba ete ezaka na ba jeune bayaka awa balobi ke nyonso mosala nyonso bokopesa ngai na kosala ntango mosusu na kati ya pasi po azangi eloko ya kosala nde aye donc papa awa aza na baengage te azaka na bajournalier bao bakoyaka bakosalelaka ye mosala basisi bazwi makoki mpo bakende bongo komisunga mpenza na kati ya bomoi na bango kasi kozala malamu mpe biso tokomona na bango basali misala yango bao basalaka mosala yango kotala mpe misala yango koyoka makanisi na bango ndeko mazengo mpo papa ye azali mokolo entreprise ye nde moto akelaki activité na ye bajeune baye koluka misala bazosala na mwa moke mpo bazwa mwa makoki ekosunga bango na kati ya bomoi na bango me kosenga mpe tokende tomona mpe tosolola mpe lisusu na bajeune yango oyo bakosalaka misala batonde mingi lipasa mopepe ingi te kosenga bongo mpenza tokende mpo tosolola elongo na bandeko bazali bongo kosala mosala biso tokosenga kaka na bakonzi na biso bomekaka kotalaka bandeko nyonso baza na bakanisi baesprit ya créativité bosoutenir bango mpo bakolisa yango koma baentreprise esali biso mpasi koyoka papa olenge kani balobi ke bato mosusu bayaka awa kaka bopesanga mosala nyonso omoni nasala kaka donc omo ezolakisa ke misala mpenza ezali te yango moni bato bazosi retrouver bongo avec netimba les superlatifs tambwisela biso bilili tozokende bongo kotala olenge kani misala yango esalemaka mpe kosola na basali misala.
bongo bangonde basali misala bandeko ye bazali kosala musala papa bosunga bandeko bopusa na pembeni papa mbote na bino mbote papa bosunga bandeko bopusa na pembeni mbote na bino papa mbote papa bosunga bandeko balandi bayeba bino kombo na bino ezali nani ngai kombo na ngai Romain Makisi bino awa bozali spécialisé na musala nini biso awa presque tosalaka nyonso tobeta baborne baclustra brique ya vibre brique ya maboko presque tosalaka tout papa toyebi te likanisi nini mbala mosusu etinaki bino bosala musala oyo bon likanisi etina biso tosala musala oyo parce que mboka tozala yango misala comme tel eza te yango moni papa asalaki nzambe apesaki mwa mayele oyo asala mwa activité oyo mpo biso toya kozwaka ata mwa kopa fufu awa boya kozwaka mwa kopa fufu awa bosali mimbambula boni na kati ya musala yango bon ngai depuis na bani musala oyo depuis Brazzaville presque na koloba 5 ans 5 ans déjà 5 ans déjà bozo se retrouver quand même na musala yango tozo se retrouver na muke na ngolo ya nzambe muke bozo se retrouver siko mbala mosusu na bilenge to pe bakulu to bazosala eloko te tolini bokoki kopesa na bango en tout cas vraiment toli tokopesa bango en tout cas fo nzambe apesa bango courage mpo baluka mpe koluka ne biso tozoluka mpo koyiba eza malamu te koyiba eza malamu te bino bozali père de la famille boza mpe na bana boza responsable papa boza na bana boni ngai aza na bana 4 bozobokola bango kaka na musala oyo tozobokola bango kaka na musala oyo matondo mingi papa tozali bongo kokoba mpona kolakisa misala iye mizali bongo kosalema awa lipasa na biso mopepe touti bongo kosolola elongo na papa batalisi biso ete bazali bongo responsable bazali na bana 4 donc bazali père de la famille penza babokolaka kaka bana bango na nzela ya musala oyo toyebi te tomoni mpe bandeko bazali bongo ebele bomeka mpe kosolola na bandeko mosusu oyo batikali matono mingi bandeko balandi ya Vam Télévision ya solo nde bozomona ete ndenge musala ezali penza kosalema awa pe tozomona lolenge kani misala ezali bongo kosalema na bisalelo pe na bato bazali kosala penza misala tokozanga te koswana ndeko na biso bomeka mwa moke kopusana boza na bino awa mbote bosunga bandeko bandi ya Vam Télévision bayeba kombo na bino pe musala bosala awa nga kombo na nga Ibrahim mais awa babengaka nga bandefu papa mutasirnement kombo wana mutasirnement kombo mandefu tomoni bino awa bozosala bobande kobalola na zelu bozozwa basima bozo tonga to bozobeta bongo babuki musala ngo bobandi yango banambula nini musala oyo tobandi yango depuis nga na bandi depuis 2015 depuis 2015 toyoki ke ndeko bauti otalisaka ye bosi retrouva na bino mpe quand même na musala yango mpo boza responsable bozobokola bongo bana sikoyo musala oyo eza musala ya makasi ebukaka bongo mokongo toyebi te nini oyo bino bolengelaka mpona avenir na bino mpo lobilobi nzoto ekosila makasi ntango nzoto ekosila makasi okozala so na makasi te ya koya kosala mosala oyo mpo oleisa bongo libota ntango bozwaka mwa moki oyo bozwaka bolengelaka nini mpona avenir na bino ya lobi tobombaka yango mpona koprepare mpe lobi bombaka yango mpona koprepare mpe lobi mo bozalaka deja conseil boyebaki non un jour mpe nakokata mosala oyo nsima nde nasali mpe makambo mosusu rapport badifficulté nini bokutanaka nango na kati ya entreprise oyo boza nango awa vraiment difficulté pene ezaka te mpo makambo nyonso ekendaka nango bien papa maître ayamba bino mpenza malamu ngai papa maître nde moto alakisi nga mosala oyo ye nde moto abimisi nga na mosala oyo donc ye moto alakisi nga nayekoli yango mpa na yawa donc oza na mason te moyaka mpe awa oyekoli mpe mosala ye alakisi nga ndenge basalaka mosala nde sikoyo yango mpe ezofaire vivre nga na bana nazwi une formation awa eza lokola l'école eformaka eforme ebele mpe baza babima bakoma mpe na bafere mosusu babuta mpe awa matono mingi bandeko balandi ya Vam Télévision biso tokanisaki awa eza kaka no bosalaka mpo botekisa nzoko eza pene école ya formation eza pene école mpe ezobimisa mpe bato na mosala mpe ake mpe ndenge biso tosalaka bakobenga mpe kote mosusu mpe nasali mpo nazwi formation yango kaka awa nayebeli yango partir awa mpe nakelakisa mpe bato mosusu mpe basepeli matono mingi bandeko balandi ya Vam Télévision yango balobaka mosala ezali tata na mama ekosenga toyekola yango na biso bajeune baye oyo tosepeli tovanda na biso penza na balabala tobimisa makasi na biso na balabala na bitumba te eza na ntina te toya kobimisa makasi na biso lokola bandeko ndenge bazosala mosala na bango awa alobi tala botala nanu mibu na ye ayekoli yango awa e yango nde ezali kosunga ye
pona bo moina ye yango to kosenga na bino ba jeune boya ya mingi koyekola mosala pote mosala ya zoba azalaka te kasi moto nde ya zoba azalaka ndeko na ngai mazengo toli kokende penza malembe na kobendaka suka ya manaka na biso kasi bango moko kaka te nde bazosala mosala yango kuna kobalandi avom télévision ndenge toyebisaki bino kaka tozali bongo kolakisa misala ezali bongo kosalema awa nde toyeli lisusu kosola na ndeko na biso bazali bongo kosala mosala awa ndeko mbote na bino. Mbote papa journaliste. Bosonga bandeko balandi avom télévision bayeba kombo na bino eza nani? Bon, kombo na ngai Monsieur Randi. Monsieur Randi, mosala oyo bozali kosala oyo babengaka yango nini? Awa tozosala biloko nyonso ya construction. Tozosala badalet, tozosala bapiquet, tozosala baborne cadastrale, tozosala babrique na sorte nyonso ndenge basalelaka brique. Matona mingi ndeko dalet yango na kati ya construction importance nango ezali nini to mosala nango ezali nini? Bon, mosala ya dalet totyaka yango mingi na lupangu, na kati ya lupangu po epesa propriété na kati ya parcelle. Po epesa propriété na kati ya parcelle. Toyebi te bosali bambula boni na kati ya mosala yango. Bon, depuis na bandi awa epai ya papa Matumpu, lelo déjà 5e année yango. 5 ans déjà. 5 ans déjà. Bozo se retrouver na bino pe quand même na kati ya mosala yango. Bon, en tout cas bien. Tozo se retrouver bien penza. Bozo se retrouver bien. Ba difficulté ni bozo kutana nango na kati ya mosala na bino bozali kosala o. Bon, ba difficulté muke tozo kutana nango eza mingi ya ba matériel ya mosala. Patron na biso na posa biso ba jeune toye ba misala. Mais aza penande na makoki te ya kosomba ba matériel po to engager batu to former bango. Donc boza na capacité ya kopesa mosala kasi ba matériel ndezo boma bino pona kotombola mosala yango. Matondo mingi bandeko balandi avom télévision tokosenga penza na bakonzi na biso pasi pe mawa kotala bato bazali bongo na makanisi besprit ya créativité kasi bato ko soutenir bango bazali te ezo pesa pasi penza nzoka na bamboka libanda ba technicien bazana valeur makasi po bango ndi basala ka fierté ya mboka bango ndi batombola ka mboka kasi biso awa ba technicien bazali bongo na tina te eza pasi pe mawa penza na kati ya mboka na biso. Matono mingi ndeko tosepeli penza na ndenge boyanoli kolandela mosala na bino tozali kosala bozali kosala awa matondo mingi. Matono mingi tozali kokoba kaka kolakisa lolenge kani misala mizali bongo kosalema na kati ya mboka na biso. Tala misala ya kitoko ezali kosalema awa. Misala ya kitoko makasi kasi bato ya ko soutenir yango. Bato ya ko soutenir yango. Mais soki ezalaki mbala mususu mutu moko utaki libanda yene eloko mbangu bo soutenir. Soki ezalaki o artiste moko bo mande ko balandi milemfu, artiste moko bo asalaki moloko mo be mbangu bo soutenir. Kasi biloko zo sala pe fierté ya kitoko ya mboka na biso bozali bon ko soutenir yango te. Le passe na biso mopepe mo moko to mi balini bo ko bakisa lisusu. Matono mingi bandeko balandi ndeka tolobaka ete toyeba ko se considérer biso na biso. Soki tata ye mo na kati ya ndako azali na bana na ye kasi soki makambo ya kosala ya malamu ekopesa makoki yake ekopesa ngo na bana ya libanda ye moko azali komiboma po lobi ntango nzoto na ye kolemba bana wana nde bakosunga ye yango tomonaka na kati ya mboka na biso awa bakonzi pena topesaka maboko te epai ya baye oyo bazali kobunda mpona kotombola nkita ya mboka na biso. Papa maître mwa moko bozalaki nango ya kobakisa yambo biso na bino tokabona penza na kati ya émission. Comme na fabrication ba pavé oyo tente to kosoma na ba libanais na ba indien zelo toza kosomba poussière toza kosomba or ke bango basomba kango presque eloko te camion ya bango moko mazeli poussière bazana ba carrière na bango ya nini et puis to kosomba ka biloko pa na bango baza koteka moins cher biso to teka ka bango ba koteka moins cher bongo biso mo to teka na prix moko ya bien exact wana ta ko défavoriser les nationaux ba pesa ba limiter makambo ya misala pona ba étranger tant bo mona ke ba konzi na biso ba kenda ko soutenir mi ba étranger ke biso moko bana ya mboka isala bino oyo ki motema pasi me yo koya kangi yo alors que même na zamba yo le bi ke koyi ko memanga sika nzube te est-ce que koyi ndeko na yo
bango ba ko privilégier ba mbongo na bango égoïsme ya zo mbongo ebele parce que étranger ko financer mais yo o pesa yeni matono mingi nyonso wana eza na kati ya badifficulté papa leli papa asengi epai na bino bakonzi ya leta tosala makasi mpenza tokoka bongo kosungana ekozala bongo malamu mingi mpona kotombola mboka na biso matondo. Kaka na cadre ya musala lokola tokomi kobenda suka ya manaka na biso nde papa toyo lisusu epai na bino papa toyebi te toza na mutuna moko boye etungisaka biso mbala mosusu tomonaka toki ndako boye ekwei toki eloko moko boye esalamaki ndako moko ya étage to ndako moko batongaki ya niveau moko to mpe bandako normal kaka ba rez-de-chaussée ekwei toyebi te ezalaka à partir ya bamélange ya basima na bino bosalaka bolekisaka zelo mingi mpo badéclaration wana mpe eyaka to toyebi te lolenge kani bino bosalaka bamélange na bino mpo babrique ezala durable mpe tokoyeba ndenge nini brique oyo ezali ya qualité to brique oyo ezali ya qualité te. nauti koloba na bino ke don ya mutu na mutu mais fo osala ke don na yo osalela yango na motema moko mpona oremplir mission nzambe apesi yo osala mpona yo moko te me mpona esengo ya moninga amona malamu yo mpe omona malamu biso awa nakoloba na bino secret moko soki osomba brique omoni brique ebimisi lokola pembe na se ebimisi lokola bamungwa brique wana eza bien soki omoni brique ebombi mai mbula ebeti mai ebombi mai yebaka brique wana eza bien mais soki omoni brique ofini boye eza kobuka na biscuit oyokende kosimba yo moko fina okomona soki eza mabe soki eza malamu ntango oza kosala mosala kanisa mpe mpasi ya baninga soki okanisa kaka mpasi na égoïsme ezala te ntango ozosala mosala kanisa mpe mpasi ya baninga kolinga kaka te nde yo lia to odondwa papa toyebi te tozobenda mpenza suka toyebi te badifficulté nini bozokutana yango na kati ya mosala na bino mpe baprojet nini oyo boza nango mpo bakonzi mpe balandi ya Vom Télévision bayeba vision na bino eza nini. Vision na ngai particulièrement entreprise oyo ekola mais badifficulté oyo mpenza oza korencontre awa mai na courant oza komona bakosalela na courant mais en même temps bagroupe eza kosala lelo courant ezali lobi courant eza te mpona kopalie na mai totimola mabulu ya 45 mètres cubes de manière que epalie biso na mai mpona courant tozwa groupe mpona epalie biso compte ya courant mais bakonzi basunga bayeba ke mutu il faut travailler mpona vivre mais en plus de cela naza kaka na domaine ya construction te mais natongaka naza mpe agriculteur naza mpe éleveur nyonso tu wana mpona kolesa bato bakongo balobi ke tolesa bato ya nzambe biso toza bato mais biso nyonso tu toza bato ya nzambe na don na biso tosalisa bato nyonso c'est ça objectif na ngai bakonzi bakanisa biso mpona misala bana bakosilisa betude balicencie baza ebele misala eza te matondo mingi papa balicencie bazali ebele misala ezali te na kati ya mboka kasi bopesa adresse mpona mbala mosusu bato mpe bakoza na mposa kosomba babrike epai na bino adresse a tozwami wapi tozali na avenue bypass en face école Calbitus pembeni ya université catholique soki oyoka otuni kaka papa maître ata kutu bebe abotamaki lobi akolakisa yo place tobetaka brique numéro ya telefone na bino 081 822 63 44. matondo mingi bandeko balandi awa tozali na kati ya activité papa maître basila bongo kokela na ntina ete ya kosunga bagene kotekisa kaka te me kosunga mpe bagene oyo mbala mosusu
bazali bongo kozanga kosala misala tokosenga na bino bilenge iye bozali bongo na bandaku bozali na bokosala eloko te boya komikotisa bongo na misala pamba te mosala nde ezali tata na mama balobaka yeba talo ya kwanga ntango papa na mama bazali na bomoi nde tokomi mpenza kobenda suka mpenza ya émission na biso lipasa na biso mopepe mwa moko to mibale ya koloba na bandeko balandi ya Vom Télévision. Matono mingi ndeko na ngai Mazengo na kozongosela ngai sululaka bandeko balandi ya Vom Télévision biso babino basali pe bongo balobeli tokotambolaka tokobetaka bongo bikuke mpona kokutana na baye bakosalaka bongo misala mpona kolakisa yango mpenza liboso ya molongo papa yambo tokabwana tongi totuna assurance oyo bino boza nango na ngambo ya leta to mpe na ngambo ya la police mpo tomonaka na bamboka mosusu soki moto acreye mo activité na ye leta koya koassiste ye kotya ye maboko mpo ke activité wana ekoya te mpo eza na bajeune oyo bino bozo acadre awa ndenge bolobi bozo forme mpe awa tomouti koyoka ndeko moko alobi azwi formation awa moyen koya eza te mpo soki ekwei to ekangami bajeune oyo bazongi su bachomere soko na ngambo ya leta na biso assistance na bango eza nini bayaka koassiste bino na ndenge moko ya malamu to batracasserie ka oyo tomesa nango na kati ya mboka na biso. Mon frère, je regrette mpo na leta na biso ntango yo ko créer mo activité na yo tala bataxe ebele lisungi moko eza te oyo tomona bapays mosusu so bamoni yo ka mwa entreprise mwa eumeli baye koassiste yo me biso oyo ezalaka mwe bayakaka kosenga biso kaka bataxe kosise kaka biso kosise biso donc c'est regrettable pasi na motema tosala nini pasi na motema tosala nini tokosenga mpe lisusu na bakonzi ya leta tomeka nanu korecadre mpe na secteur oyo mpo bisika nyonso tozwaka baplainte bato balelaka kaka likambo ya tracasserie na ntango moto asali activité oyo ezali kosunga bilenge ezali kopesa bango mwa lipa oyo bakosungama na mabota na bango na esika toya koassiste bango na lolenge ya malamu ya encadrement mpo ete mosala yango ekoya te kasi biso likoya konyokola bango lisusu mosala yango ekoya mpo jeunesse ezonga lisusu na kati ya pasi tosala makasi na kosunga bango mpo ete misala yango ekoka bokokende liboso papa ndenge ndeko na ngai Mazengo alobaki tokomi mpena kobenda suka toyebi te conseil nini kopesa na bilenge baoyo bazali kotelengana na bango libanda mpe mwa liloba moko to mibale ya suka yambo tokabwana na biso na émission ya mokolo mwa lelo na bilenge omoni biso toza kokola toza kokende bino moko bolobaka lakelele biso toza kokende bino boza koremplace bozwa conscience que bozali bato vous devez faire quelque chose inventer même quelque chose pour la survie de toi-même et de tes enfants ote biso tokei boko wela tata atikaki boteki finalement vous vous retrouvez bredouille comme tata salaki te soki ngala kosala oyo na age ngala nakozala nango so mikolo ebele te mais bozwa conscience ata pasi ezali mais komitika na pasi te créer matono mingi bandeko bilenge ata pasi ezali komitika na pasi te boluka bosala mosala yango biso tobendaka kaka matoi na biso bajeune bato ndimi na biso kokende kosala kuluna kosimba machete koyiba eza mpenza na ntina moko te mpo suka na biso tokosuka na biso malamu te me tosala mpenza makasi tokota na kati ya baaktivité tokota na kati ya misala oyo kosunga biso tolongola molimo ya fainéantisme kasi tokota mpenza na molimo ya mosala esunga bongo biso na kati ya bomoi na biso papa totondi bino botondi ezala bongo mbala liboso kasi mbala ya suka te papa na biso eloko moko na kosenga Dieu avant toute chose tia nzambe liboso lobela nzambe makanisi oyo yoza nango oyo eza kosenga ye oyo asengaka bapesaka ye soki oza kosenga na yo te nani akoyeba il faut toujours makambo na yo nyonso tu olingi kolia olingi kolala olingi osala mosala nyonso tu tia nzambe liboso Dieu avant toute chose matono mingi totondi botondi papa matono mingi bandeko bandi ya Vom Télévision tobendi pena suka ya émission na biso mokolo mwa lelo ndenge kaka tolobaka botikalaka branché na chaîne na bino Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bulamusi bayindo na pongi chaque lundi à partir de 19h30 et rediffusion chaque vendredi à partir de 16h émission na biso misala miabato
oyo kopesa makana nzela ya biso balobeli na bino ndeko mopepe pe bongo ndeko mazengo ya solo ndeko mazengo tobeni pena suka ya émission na biso mokolo mwalelo toyebi nini lisusu bokotasa na bandeko balandi po tokoka kokabwana na bango matondo mingi olipasa na biso mopepe tokomi mpenza kobenda suka ya émission na biso ya mokolo mwalelo biso tokosenga kaka mingi na bilenge baya komikotisa mingi na kati ya mosala pamba te mosala ezali bongo tata na mama pe bakonzi ya mboka basoutenir bato nyonso bazali bongo na makanisi ya bacréativité boye pamba te ezali parmi biloko mpe ezosala fierité ya mboka na biso tokomi mpenza na suka ya émission na biso lelo invité na biso ya mokolo mwalelo ezalaki bongo papa maître wapi kani tozali na kati ya atelier to esika na ye bongo basalaka mosala ya babrike mpe biloko biso bie bisungaka ndako etelema tokozongisa matondo ya mingi na promoteur ya chaîne fumukusu kia muzala pana na Angola matondo mingi na DG Kwamambu kolandela mukumba munene yebosila bongo kopesa biso matondo mingi na Nokondo Mbele na lisungi na bino ata musika kasi tozwi lisungi na bino po bomona biso kitoko boye tosungamaki bongo na nentimba le superlatif bango bazalaki bongo na sima ya caméra na montage pe tozali kaka na bango nentimba le superlatif bolandaka biso ntango nyonso ndenge ndeko mopepe balobi mokolo ya lundi na 19h30 pe rediffusion vendredi na 16h juste biso tokoloba kaka kime ya fumuki mbangu ezala na mabota mabino matondo Nazala pose como